Bonjour, bandeko na ngai. C'est la Rodriguez. Boza bien. Nga naza nga bien. Nauti musala kase. Mais makambo ezoleka na internet. Biso nyonso tokolobela matière esoki ye. Biso nyonso topesa envie na biso. Bandeko na ngai basi surtout bafemme. Nakomi komiyokela mawa na bamama oyo nyonso babota bana mibali. Na bamama oyo nyonso vraiment babota bana mibali. Mpona nini? Basi ya lelo on dirait que baza kaka focaliser na sexe, baza kaka focaliser na mbongo, baza kaka focaliser na konuire ba vie ya bato mosusu. Basi ya lelo mawa mingi. Bandeko nazolobela boye po nini? Kala tozalaki komona neti kisi ezalaka kaka mosika na biso ya bato mosusu toyoka na bahistoire. Mais komona bato biso toyebi bazokota bonganga mpona makambo buzoba ezosala biso malili na nzoto. Tokomi na kobanga kozala pembeni ya bato, tokomi na kobanga kokotoye bato, tokomi na kobanga kokende kolia na bandaka bato, tokomi na kobanga kokende na bafete s'amuser en fait. Tokomi confiné complètement. Bandeko na ngai lisolo toyoki biso nyonso ya basi oyo balokaka mibali na bokisi, balokaka mibali na bonganga, bapesaka bango bikila moko asali te basalasala mibali. Ma sœur soki oza na nzela wana tika omoni nzambe asalaka makambo nde na ta na circonstance soki motema nesepeli bénédiction na yo ntango mosusu yo ozozela yango lelo ntango mosusu eza dans 10 ans omonake makambo nyonso oza koezela okozwa yango na maboko. Kokanga mobali na bakisi oyo tozoloka ya salite boye ezosala mawa na bandeko na bisa mibali. Bandeko na bisa mibali mpe oyo bolinga koyoka te. Bokokende n'importe où, bokolia n'importe comment, bokolala n'importe comment. Bandeko makambo eza ya solo. Basi bazo parvenir kozwa ba règle na bango, donc makila na biso bo mwasi ya mwa oyo nzamba sala ke foi bima parce que eza salite, nzamba sala ke foi bima parce que makambo sike kota na nzoto tozo parvenir kozwa ba déchet wana otila mwana muninga boti akumbize 9 mois pour nous gagner nini. Tout est vanité. Tout est vanité, bandeko na ngai. Nazozanga na maloba. Nga liboso nza ondimela kisi te. Nga liboso vraiment. Saint Thomas fona mona. Mais or que eza réel. Et qui mena na biso ezaka nzambe. Et foi na yo. Yango moni ta mosuti lelo to résister. Ta mosuti lelo to zana no vivante. Parce que tout tamboli pi na ba camarade, tout tamboli pi na bandaka bato. Encore nga bilialia. Na yo kaka na sonite. Et lo nyeso bopesa nga na roboya na ngati. Gentil na mutu nyonso. Bikota kota. Mais nzamba épargné biso. Mais boni ba oyo nzamba épargné te bandeko. Bandeko basi butia conscience, bozong sa conscience. Vie ezo tourner karaté autour à mibali. Si tout diaspora to komika focaliser mobali libala na bota na zala boye nzambe apesaka oyo ya lingi pa ya moto ya lingi na tango ya lingi to zala na patience. Biso boko peto yeba ko tambola to yeba ko milengela to luka biloko ezabi ya moto zozwa mibali mososo mona ayinyo kaka boye parce que o force ki ne loko moko boye bandiko na ngai. Makambo soni batamangala bozo sala makambo ezaka ebomba mana nkuku bokomo ko bimisa ngo na mpoasa poda nini internet, YouTube, Facebook, TikTok. Bandeko tokosuka wapi? Bokena ko s'abonner na page na ngana moninga pe fona bana ko ya ko lobala ba matière parce que tous entourés na ba démon, tous entourés na ba nyoka, tous entourés na ba tamitema mabe, tous entourés na ba baza na ba jalousie mal placée, ba yebi na bango to ba moninga bona fane na Kabelo ya Olga Kabelo ba yebi te so na za na combien temps na za na mpiaka na porte-monnaie nga. Bande ko mutu tout na vie ata oza millionnaire
okosala po ete ozala na mwa eloko moto enzambe akweyisaka so mana te mana oyo ekweyaka na likolo ezalaka susu te nzambe apesa biso capacité possibilité ya kosala ozala mwasi ozala mobali mikonte na baeffort na yo moko bato mosusu ntango mosusu baya koyede yo après mais yo moko ozala na bainitiative na yo propre basa lelo tozala focalize kaka te na beauté na aisance na mobali te yo moko mpe fosala baeffort personnel po omisala ozala bien yo soki oza bien entourage no mpe kozala bien luka nanu yo moko ozala bien ebongo bongisa entourage na yo bandeko esali somo bavo ezango nazokoka kutu kosilisa kote eza bamillion na bamillion donc mwasi abotoli mobali ya ndeko na ye na bokisi donc atielaka biloko ya mabe na biloko ya kolia bandeko bino bokenda kolia bamfumbwa na soki na nini makayabo batia ozomona makayabo ekomi rouge na bandako ya basi oyo boyebi te bandeko botika bilialia amobima na ndako no mitondela na yo ke kuna ofani na yo kaka ozotala et puis kosambela eza très important kozala na foi quelconque ozala musulman ozala chrétien ozala hindu ozala soki église ya bandombe ozala nani mais ezala na foi na kondima ke ya un serviteur un Dieu grand qui est Dieu de tout le monde oyo asala mokili na se bolingi komona mwasi ya kitoko te ntango tomipetekaka bamaquillage boye ozomona ozotala ta état d'âme ya mwasi ozokende olinga te omipesi ngai nazoyokela bamamo nyonso babota bala mibali mawa mwana na ngai namoni ete akobalaka mondele parce que mindele baza na makambo na bango mabe maintenant bakomi na niveau oyo te yango na comprendre ke afrique ezobonga te parce que te toza mitema mabe toza mitema mabe mwana mobali ya bato ya moninga mwana mama na ye amemi ye 9 mwana libumu okende kosala makambo aboye bandeko na bisa mibali ngai naza na bango tala ebele na kasi naza na bango ata 12 ya mibali na mibali en plus mpe bazobota so bana mibali na mibali donc nazoyeba te so baliawa c'est sérieux ya bandeko bosabone na youtube na ngai la Rodriguez kuna tokanobeta bamasolo ya solo tozoya na bainnovation mosusu parce que namoni mokili oyo bato malamu bakoma mokie donc fo tokota na masolo na mozindo mpo tobongisa makambo ebele bosabone na youtube Esther la Rodriguez bozala desite napesi mbote na bato nyonso balingaka nga bamami ngeni baza wana bamagalilo mama baza wana bapati mwimba mon coach mon tout aza wana napesi mbote na nani apesi mbote na Anna Ebenezer petite sœur chérie Olga Kabelo oyo azosima ngai tala bakabelo ya solo donc boza tellement ebele mama formidable Gina de moi babisou esiko ozali bosabone na yo to baya na bino naza wana tobana kolobela mpe makambo aboye parce que trop c'est trop moi ça que vous allez extrêmement kaya sexe moi si vous allez être capable à comporter quelque chose dans la société moi si vous allez capable à rénover la société moi si vous allez capable à comme le bac non oui dans moi c'est un maquillage dans ça qui toque mais dans ça peut intelligente tokuma bazo babanganga moko pamba bazo kosa bato soka dise lelo soko kangi libala ebongo lobi 10 ans tango règle ne aussi la tango koma na ménopause okosala ndenge nini opeseni totika koanvie bandeko. C'était la Rodriguez. Abonnez-vous sur mon Facebook aussi, Esther la Rodriguez. YouTube, Esther la Rodriguez. Vous ne serez pas déçus. Tout ça, je vous aime. Bonne semaine à vous.